Ceux qui te disent sur la peine à René Birlelo parce que Kangi confrère na biso na kombo ya Elonga. On lui reconnaît très bien et ça dit dossier moko affaire à suivre. Mingi na très cher internaute ba Oignon Sobalana Prince Ka le parfum de la presse na chaîne biso kitoko oyo le Mbanza London TV. Merci toujours na fidélité pe na confiance au pe Sarabiso na bike tout ça là toujours musala kitoko yango bo continue toujours pe sa confiance. Merci directement à mon boss de Brine original na katsa Londres wana pe merci na sima caméra toza mona bransa na montage toza bongo na Belon yim tazo manipuler pe merci na concert na ngai Evelyne va appeler son mot de passe Zali, peine de qu'on a au clair, appeler son mot de passe Zali. Les autres abongo à na commune ya Gombe, na bike. Moi ba rimer zo tambola trop par rapport ya makambo ya pasteur Moïse Mbi par rapport ya makambo ya de sena mangone Eliane. Mais la zanga mbote na plateau na nga awa na yambi bongo confrère na ngai na kombo ya René Abiri cardinal nga mesa mingi cardinal. To me ka décortiquer nanu les solos ya Moïse Mbi et dossier wana et comme na niveau nini parce que to moni bango kanga bikanga kanga ceux qui te bito sur la peine à René Abiri parce que ba kangi confrère na biso na kombo ya Elonga asaleka musala na yende to sala ba analyse mais ekomiti ya ko kangisa et dossier tozo ibati nani aza auteur ya likambo so nani aza plaignant na ye tozaki banda tongo banda 8h tisiko toza toujours awa pe matanga na biso ya Dadi Kitambala matanga na biso ya Evelyne to meka pe ko solongo muke naza mona René Abiri awa François ko fongolano déjà. Moi, là, invité à René Abiri, bonjour. Voilà, bonjour Prince Kinouani, donc journaliste international. Et puis bonjour aussi Nabatutu Obota Labiso partout dans le monde. Donc précisément, un très grand merci à Willy Mouchen, le véritable code mondial. Moutoazo Zala toujours Nabatazo soutenir Bakanga journaliste Willy Mouchen est présent. Bakanga musicien, Oya Koufa, Oya Salabo, Willy Mouchen est toujours présent. Bah, merci vraiment trop. Et aussi à celui qu'on appelle Paola Schengen qui est la Londres Fondation, où ils allaient accompagner. Journaliste vraiment donc et puis sans oublier à Maman Denise plus fort toujours fondation Maman Denise vous allez accompagner pour le bien-être et la sécurité il y a Congolais surtout au République démocratique voilà donc Toza toujours Maman Denise azali congolaise donc Toza pour soutenir toujours il y a Maman Namiso Maman Denise. Merci, mon appel c'est Mbotena José du Katuka, dans Londres, dans Mobile Gisèle, la question Mbotena, la question Mbotena, le japonais m'a fouani, il n'y a pas de Londres. Mais René Abiri, il faut sur le nom, il faut combattre des arts, il faut sur le nom, il faut comprendre les sous de l'eau. Bakanga qui est lobby, dossier, ils ont l'inspection générale, il y a des ça la police, pas général, pas son nom. Il est le tuyé, on attend. Dossier de Ibanate, Nani. Aza plaignant nae pe tiba kangaye ba dire o nini singa ba kangaye le temps que voilà voilà la première des choses je dirais un très grand merci à mon général Silvano Kasongo dans sala kitoko azali ko sala avec collègue nae le colonel donc bien le nom m'échappe un peu le colonel merci beaucoup bataille ici dans Bisso parce que Bisso est qui sont premièrement dans Tongo déjà par rapport à la rumeur il s'est fait que il y a un nom il y a un monsieur qui fait partie de la famille présidentielle Kombo Naezala qui cité na kati il y a émission Ondeko Business à Salaki Nandeko na Bisso Mobali Elonga donc Nandeko na Bisso Elonga ba Salaki donc voilà donc na kati ya osala émission wana Ndeko Business azoki na kaka sous question à tunaki par rapport ya ba propos oyo Ndeko na biso évangéliste journaliste Elonga alobaki et alors dans le dossier ekokoma na niveau à la police bandeko ya la police peut trouver bon il faut pas mettre que ba appliquer loi parce que loi ezaka te pour na ba pauvre ezaka te pour na pe ba riche loi ezali pour na biso nyonso. Voilà pourquoi meki un peu kolandelela likambo yango batali dossier yango bien bamoni ki bandeko na biso bazali na ba erreur yango na biso ba journaliste tosangani toye na ndenge tobandaki kokanisela na résultat o tokutani na yango awawa ezali deux choses différentes. Ndeko na biso Binez azalaki na 25%
ya kozala libéré et puis ndeko na biso nani Elonga azali na 25% à être condamné d'avoir prononcé premièrement le nom de la personne oye a monate oye a yebite et puis il est en train de confirmer les faits oye azalate pour dire que non monsieur Christian Tshisekedi Azala Kiwana Isope il a intervenu dans le dossier Yandeko Moïse Mbiye au moment où il n'a pas été, il ne connaît pas qu'est-ce qui a été fait, donc il n'a pas vu donc Babilo comme Bongo. Mais René Biri, parce que nous avons mis une clarté à la 100% vérité, donc Isabelle Sadidos, moi, je suis en train de si pas quand il bakangaki wapi na ndaku bakangaki na place ndeko mena bon bakangaki ne esalemi ndenge nini bakangaki déjà ndeko Bines depuis les après-midi et alors torture on ndeko Bines azwaki ozolanda donc ndeko Bines la fille journaliste wa yambaki Elonga donc bakwensaki ye parce que mutu o bango bazalaki o la police congolaise ezalaki na besoin ezalaki Bines te balende beaucoup plus de besoin ya Elonga parce que tellement que ba coincé Bines de vu il y a coincement o azalaki na yango a kokite ozolanda parce que c'est la loi mibeko est obligé mibeko ya mboka est obligé yo o sala eloko tel ozali obligé pe kaka o sala yango okoboye eloko mibeko lobi na o sala et alors ndeko Bines qui kozwa téléphone basali jeu d'attrape pona koluka kokanga ndeko Elonga quelque part pona bandeko mususu ezobima lokola ezali haute trahison oyo ndeko Bines asali mais j'aimerais bien vous expliquer ezali trahison te ndeko Bines ce qui se permettre pour ça la bongo ezali aussi pour la protection de lui-même la personne Elonga et alors admettons que non ndeko Elonga bakomi koluka na bandenge moko ba systématique ya banchwaka akutani na surprise 1242 plus 24 yebisanga tolamuka bena tongo ndeko Elonga déjà koufi mais ba appliquer les lois wana ti ba kene na procédure normale mais le mal est fait que procédure onde ba kangele lié et kangeli o ba kangeli ndé ezalaki moi bien té mais malgré tout ça un dossier commis awa na Ipekin le général Silvano Kasongo intellectuel ya ba général tout ya Congo a teli likambo lobi dossier affaire moko boya suivre babimisi premièrement na no Bines na bokasité ya bandeko na biso ya UPC UNPC vous comprenez il y a UNPC tout le monde qui bien présence il y a Jean-Marie Kassamba et puis na présence il y a ndeko na biso azali représentant il y a Israël représentant ba journaliste internet donc tozala ki na epi wana basali effort ba libérer ndeko Bines et alors kaya ndeko Elonga ezali kamoro ya négociation ezali kaya ko négocier ba pardon parce que ndeko Elonga atangaki kombo kaka ya mutu moko te atangi ba kombo ya presque moi batu ebele na kati et alors on ne sait pas qui est derrière ces dossiers et alors na ko senga na bandeko na biso ba journaliste to épargner na nous premièrement kombo ya ndeko na biso Christian Tshisekedi parce que il ne fait pas partie de cette affaire. Parce qu'il connaît bien aussi le monsieur journaliste, il a eu aussi à participer lors de grands événements au niveau de l'IDPS. On lui reconnaît très bien et ça dit dossier à faire à suivre. Mais jusque-là, tout le monde est présent de Gonabiso, Roger Baka, parce que le mal en est aussi quoi? Ndeko Elonga a wangani ke azali journaliste. Tango bazo sambisa ye veut dire que Elonga awangani de lokola ndeti ngande nazawa nazali policier soit soldat on m'arrête na wanga na musala nanga onga na salaka c'est la haute trahison voilà pourquoi nous avons dit ceci nos frères nos consoeurs va se mettre na ba formation ceux qui baza comme maîtriser musala haute ça c'est un travail qui est noble qui nécessite beaucoup de choses beaucoup de l'intelligence et de la sagesse et puis journaliste tango yambi invité na plateau yeba question nyoso kuna un journaliste n'affirme pas quelque chose dont il n'a pas vu erto yambaka invité yaka na makambu na ye il faut toujours inviter na yo atangaka ba kombo ya batu na kati ya émission pour ne pas chercher le problème avec la justice et puis deuxièmement bandeko nanga
faut qu'on l'obara toujours na fait émission. Le propos tenu de mon invité engage que mon invité en cas que Yopé au Mikoti Saki na kata bêtise. Tel le coin de tout ça l'émission on sentit que toi la carte sécurité. Merci. Vous comprenez des questions voilà. Si elonga awanga na métier na biso parce que toi dans un système la vérité parce que Cyril de Bemba son montre la carte à Londres alingara mingi vérité elonga tant awanga ni métier oyo asala kangoti abimaki étant évangéliste est-ce que banga kité peut-être azana papier té ya journalisme mais ebele baza ba sans papier le rôle la ken piana ke poto sans papier presse tenga no lo bano vérité sans Karim Mokonzi sans papier presse mabolin lelo atanga lo côté Gloria Olangi sans papier presse nani lisusu Nyama Corse. Donc bango tout baza na lobby bango tout bazali ba sans papier à presse. Journaliste bango tout baza ba chroniqueur ti ba fandi passe leki na ba famille ba ye ba rosala trouble na kati musala na biso ya na sens ta. On n'a pas résultat ta loko elonga awangani keno azali journaliste. Donc ba tout na ra dès que ce pas Jean-Marie Kassamba ba lobby keba. Et puis, la dernière photo, il y a une intervention de journaliste. Les journalistes internet vont se conformer à la loi. Donc, la dernière photo, il y a une intervention. Voilà, donc, il y a une intervention. Voilà. Merci René Abir, mais tout le monde déjà. Bon, on attend 2 matins, 4 jours, et tant que journaliste, au cours par rapport à Matanga. Bon, il y a Evelyne Kamoso Bima le 27, le 28. Donc, il y a Dadi qui Kamba, l'année n'a habité journée où il faut bimele là. Maintenant, c'est un abandé qu'on a biso, botika kotambuisa, comme on a biso Evelyne Kamo, na lolenge moro ya mabe. Ebele bazolo ba ke onote ba bwakela ke mba soit vache. Ebele bazolo ba ke onota kufio ba camarade na ba chele ba makambu ba ndenge moko be ba ndenge mobe. Et comme ke noti ba koma ko salir na ba kombo ya ba omba potong. Au monte que eza na sens te. Quel genre de journalistes de formation d'investigation que nous sommes? Ça n'a pas de sens. To sangana to le lande kona biso na ndenga kimia dadi kambala artiste comédien kufi to le lepe na ndenga kimia biso ba gens tous organisés tous à la bien Evelyne Kamo paix à son âme là vraiment c'est ma grande sœur chérie ayebi ye moko ba bisika to zala ba bisika so ache ko bazo chakor na ye le 27 wana la chambre saka simiki ba ko chaye kuna teza trop kati teza na salle o eza na 16e mairie limité. Donc normalement biso ba journaliste dans to legi na nos familles ba Evelyne Kamo na na ebele biso ba journaliste pour biso des familles na ye ozoko pour biso des familles na ye et fala ki pona nga ba tia corps ya Evelyne Kamo ata na esplanade ya Stade des Martyrs mais toutefois ezali condition kaka ndeka ki sengeli to salelango to ko salelango kaka bongo donc ba merci beaucoup aussi kana ba tuto bolanda biso voilà. Voilà, Bambote est trop na Esther, la Rena, la Madra, la Toto. Balobi, voilà vraiment mon kati. Donc merci beaucoup aussi à celui qu'on appelle les Karine Balikambi. Balikambi, il y a Karine. Donc Karine, il y a Balikambi, il y a Karine, toute la famille Balikambi, Bambote Nabino est trop. Pour Nabi et Monsieur Rotali Mamakasi. Merci beaucoup aussi à trop na Yomoro, les grands journalistes. Donc vous allez ramener Mukanda, vous allez ramener papier Nengemoronanga. RTNC déjà dans Marambouza. Talarane de Téma satellite, c'est quoi ça. Donc merci beaucoup à Cornel Yadoufi. Il y a Tembe, Gabi Lopoke, Malcolm X, Horta Labiso. Merci beaucoup à toi, héritier Watanabe, la cause à nostra, la Puluga Moto, na Tembe Balobi, Tozawana, Nakata Istanbul, Renabi Razo, vol déjà na boutoir. Mbange, ça, la ndenga, Rosaranate, Banderonanga, Babuka, Mouina, Batoka, Kwela. Donc, Balobi, concert aux événements du siècle. Tout ça. Merci beaucoup. Donc, Nabo Sanité. Mon général Silvano Kassongo, le général le plus intelligent de la ville et province de Kinshasa, est remplaçable jusqu'à Nganzambe. Merci René Béré. La grande ligue. Merci général. Merci René Abiri, on a beaucoup de monde invité na René Abiri. La remercier tout le monde parce que vous pouvez un peu conseil na Moni Bongo. Isabelle Sadidos, moi na popé mon polo na kati à Londres, na question beauté. Moni Bongo sous japonais, ma foi ni na kati à Londres na question beauté. Moni Bongo Cyril de Bemba son motro na kati à Londres na question beauté. Na Moni Bongo sous José
di Kutana, José di Kutaka, na kati ya Londres wana vraiment la personne mbote la moni bongo lisusu de Londres Congo Shop. De Londres Congo Shop, sponsor émission, sponsor à chaîne Oyo, de Londres Congo Shop. Merci à mon boss de Bruno Original, pourquoi pas Nana et Langue, autrement dit ministre, na personne mbote comment pas se salir, pour s'abonner ming na chaîne Oyo de Mbanza London TV pour vous engager, pour savoir actualité, d'information de te faire s'abonner toujours. Ming pour s'abonner. Bye.